De moi, ils ont d'abord des filles dans ma mission congolais tout. Et puis ils ont un meilleur clip. J'ai jamais vu dans la musique congolaise comment on a mindele belé na clip na no izalate. Banda bébé chanda tina ne ozo peut-être pas na biso vient na biso wendo koloso. Yo long journaliste mais je soutiens Ferrego là. À part la musique de Ferrego là, moi je ne soutiens rien. Je te Bonjour et bienvenue, ma très chère internaute de Beaux-Arts TV, là où Bozo Landela émission Nabiso, ça dépend de l'heure d'accueil. Donc, nga ebino grâce Makola, autrement appelé la bouche électrique de la presse. Je suis là pour nos tambola, pour nos pesabino, information ils sont vraies sur Kinshasa, Bandale, Bandalungwa, Bandal séparé. Tolandi les beaux de la presse pour nos pesabino. Actualité, c'est l'autre jet set neza ko s'est passé donc un mouvement y a fait rigoler entre autres aza peu mutu ya presque quoi par rapport à l'actualité na ba makambo ebele neza ko s'est passé ya on la landé bino le bogard de la presse vu qu'à le rappel moins bien topé ça to me consola na ya me ko expliquer biso par rapport avant d'abord on a présenté bino invité na ngaza trop spécial pour nanga na bino pe bato bota la biso. Je commence d'abord par mes salutations. Vraiment tellement Beaux-Arts TV partout dans le monde. Je commence d'abord par Pierre Landou Nassalo Bercy et puis Eva Katanga, Coco Coxon depuis quelque part, Merlin Lelo, il y a Patrician, donc Bosa tellement ébélé, Alain Maestro, Maître Maïpaï, donc depuis quelque part, Patrick Ekofo, Wananyo Subato Bazar après et presque pour Nolanda, Beaux-Arts TV partout Bazaraka, ainsi que à Charles Mbongo contre Mbongo, donc Charles Mbongo contre Mbongo, ainsi Bomolo Gilles Wechi. Depuis Karalibanda Mboka, Willy Tisson, depuis quelque part, Malela, les champions, ainsi que à Kennedy FM, hein, donc Medjo Medina, Bosa tellement ébélé, Balandara vraiment, Beaux-Arts TV partout, et Zoami Bino là vraiment non présenté Bino. Invité Nangaza très spécial pour Nangana pour la Bino. Les beaux gars de la presse, il est là, il est vraiment là. Arosola Sola et Aromeka, Koloba Loba, les beaux gars de la presse. Asa déjà, je reste pas d'or derrière la caméra. Asa déjà, bonjour et bon après-midi. Ouais, merci. Bonjour, merci. Donc, bonjour Nabatou Bazota Labiso. On appelle ça le patron Kosa Colère. Merci encore une fois de plus dans les boss. Le seul et l'unique, Moto Azo Simba Bogard de la presse, Mikolo, le professeur Achille Mav. Et puis, on appelle ça on a bienvenue face au maître. Merci beaucoup. Sans oublier Dédé Coco en Allemagne. Dédé Coco en Allemagne. Donc, bonne santé, Bogard. Nandenga qui tokimos don, Nandenga PPRD, Nandenga qui sasa potalarara. République démocratique du Congo, et Zambora, il faut s'imposer, trop. Mikolo n'a comprendre trop l'école Matadi Katanga donc on a habité regarde non Matadi Bala donc on a déjà kuna on a aussi la promotion à regarde-moi au monde les lots vraiment il faut tout savourer la bonne musique de Ferrego là Jésus de Niance oh les lots ça la fierté azo kolongola biso na ghetto azo même biso na ba world donc raison pour laquelle na kenda ko ça la promotion na yeba est-ce que bande ko na biso ya ba village bato baza moi li banda ki sasa est-ce que ba yebe regarde-moi à Ferrego là-bas. Ok, ça qui vraiment top. Tant que n'attendez qu'un micro bon la ville à Matadi. Bana Matadi balobi. Chante sentiment d'inachevé, l'Éternel accompli. Donc, n'amoku tu na kamera bi. Oh, regarde-moi ils appellent Koto. Ok, ça local a déjà ça international. Ils abordent le seul le lot vraiment il faut qu'on apprécie artiste. Donc voilà, il y a on est na kina ça ba micro balader na banzinga nzinga kin. Bogard de la presse, vous appelez ta presse. Donc, Kinshasa insécurité, comment on a que la police congolaise a celle Moussa na bango, a kangi ba criminel, donc ensemble ba criminel, couple ba criminel, il y a Naomi Lokondo, na mobile na junior, ou ba sara ba jiako, enlever ba na taxi bis, na habité pour na les Bogard de la presse au Kolobani. Merci beaucoup, et on a eu ça même ba petit na biso ba grâce par cœur. Qui ça oyo. Et ça qui ça il faut que tamba na kenge. Ce que vous avez kenge teke ba oyo simba Congo na mutu pamba
En tout cas, je félicite d'abord la police congolaise par rapport à boulot Bango Basali, par rapport à Makaniso Bazou à bien. Moi, je trouve que c'est un peu compliqué comme on a des jeunes. Oh lelo, Léo Lukalar, n'engo tche micro boy. Et vous êtes na net na formation. Donc, c'est ça boulot. Donc, na sepeli kaka ndenge vraiment état de droit et puis Moussa les autres ça makitok. Merci beaucoup na chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup à la police numéro 1 de la police na ville province à Kinshasa. Oh babengi na ndeko na biso kaza nani Kasongo. Sylvano Kasongo. Azoko sala boulot bien en tout cas merci beaucoup à la police, merci beaucoup na bakonzi mboka. Et tikali kaka il faut ba kangana pour esilité. Bazali. Pour na ndimite ke no ma ba dimi ya batu wana. Banyoko la kaka kitambo po nga na yoki déjà kitambo bandal na 24 na limité. Siko Matadi Kibala, Matadi Mayo, Kitoki Mose, pour ça déjà toujours na kin. Baza ebele donc il faut la police a panza aluke la biso ba yuma wana ba kanga bango ba humilier bango devant batu. Ngai naza na masana ngai oyo lelo asala kape musala ndenge moko na yo. Ndeko na biso asa mwasi Gisèle Mujinga o ba levaka. Oui ba levaka e ba botola e ba chombo ba lar na ya utaki kuto église. Donc c'est pas bon. Au moni lelo mboko yoko changer vraiment na comportement boité. Boyiba na bino kaka ta mbongo ngwa l'État. Ke okendo yiba mutu net ndembo loba énergie zodie nazo boka batu yo pe loba ba futi biso boy okoti na car boy ba botolo mbongo wana donc c'est pas bon c'est ça bien voilà merci beaucoup na l'État merci beaucoup na baonza mboka surtout mingi mwonza la police o le loi a implanté bambila kwenti kwa yakini pona toujours ko kanga ba yuma bazo ko intoxiquer batu na butu. Merci beaucoup de Bogarde de la presse, tout le monde mikolo trop jet set to ebité. Qui fanatisme kaka ou aux 8 places parce que bamisu ba gangela ba musicien entre ta bazara na place ité. Libanda na ebité. Confirmation penda faire rigolo habité yo vanda na jet set o lo barapé accompagnement na ba apprécier les ou comment. Voilà, une très belle question. Mais moi d'abord avant de répondre d'abord à cette question, je vais dire que je suis journaliste. Je suis gaulois. Donc moi je suis né gaulois, naza nanga na botama nanga na lingaka nanga musique à faire. Bon, naza nanga gaulois et puis naza journaliste. Pour na yo fona sani. Nake no soutenir nani mutu azoteka ba nyampuli ou bien nake no soutenir na mutu azoteka ba dendo na coin, je ne pense pas. Lokola naza gaulois, naza musala chronique musicale, il faut soutenir le padre Jésus de Niance. Donc côté on a les sources wana batu bayebi déjà. Deuxièmement, ngana koloba boye. Musique au lelo toza eza sous makamute que parti pris ou bien tout ça. Au moins même la Bible Jésus-Christ azalara na batunaye. Jean-Baptiste numéro 1 ba journaliste. Moi nzamba koya azolo baboye bobongisa eza déjà message. Un journaliste doit passer le message à la population. Des mêmes choses Jean-Baptiste asala. Donc mais pourquoi pas Jean-Baptiste azala na ngambo à Satan alanda na Jésus. Eza déjà qui parti pris déjà kotiwana. Vous comprenez? Ils ont déjà parti pour Bandakala. Bon, moi j'ai fait ça parce que j'aime la bonne musique de Ferregola et puis je suis né gaulois et je resterai toujours mon bateau pour défendre Ferregola na la télévision. Et ça m'a un peu banda même vient à Bisso Zakari. Oh, azal lelo papa nanga. Avant de soutenir Wingé musique à maison mère. Pourquoi pas moi son fils? Il faut soutenir aussi fils à Wingé. Fils à Wingé c'est Ferregola mutazo sala honneur. Voilà ngana na lokolo ya père. Merci beaucoup Bogarde de la presse to vandi kabo to mona désolé héritier Watanabe to bima bo jaloux fali poupa to kota boy regarde-moi déjà yaki na makambu nango na ebité kabo se boulembi ba musicien congolais ba telemi voilà na ebité Bogarde de la presse par rapport ya ba chanson wana on no soto ba ebimi wana to banda par désolé ya héritier Watanabe malgré to bana mona regarde-moi voilà to ba OK regarde-moi déjà yaki liboso par rapport à regarde-moi conception ya clip qualité ya yembeli na ba mots et ba parole bimi na kati kwa na ibiti sokolo banini. Regarde-moi ça d'abord défi na ba musicien congolais tout. Et puis ça meilleur clip j'ai jamais vu dans la musique congolaise comment na ba mindele belé na clip na no izalate. Banda bébé chanda tina ndezo ya peut-être pas na viso vient na biso wendo koloso. Yo longwe wendo koloso tina bébé ncho. Ba bébé chocha pe ba komi beta musique. Donc ezalate na musique congolaise comment on est tout le coup ya ba musicien belé bongo ba musicien coûte ba mindele balati ba veste. C'est une chose à féliciter à l'artiste fait rigoler. Et ça défi. J'espère que notre moni au monde ba clip belé au monde apena musicien mo wa le bino ba mindele au monde ba mindele ba teka na
na ba bon marché babando kota na ba clip wana ba indien na ba libani ba ko kota na ba musicien mususu pour faire relaxer bango de anzela ndenge faire relaxer anzela ya acoustique tous les musiciens babeta ba acoustique mais babeta ngwa mabe mais bato maison me baloba acoustique et bandé pas en ranson igwe oh et banda et pas faire rigoler té et outi ko ya awa faire rigoler bandi baninga nyosu bazu exemple à suivre mais il y avait l'un de bato maison mère abike bandé pas faire rigoler té muta banda acoustique et ça we ranson donc banda kala na neni o tozo beta le solo akilelo maman faire beta acoustique na Paris o ba minde bazo beta violent Olivier Chimanga na Pointe na Rotterdam Malil les obeta na hiver donc zo sentir pena Malil mais moi na monkongo azoyemba abandango kala a pour deuxième fois ayo ko sa deuxième acoustique yango génération a faire acoustique nani yo so yoka ke no abeta acoustique yo banda to tanga na bino ba classe ba professeur akisasa osoka musicien moko bimisi slogan comme nango homme acoustique mais mutabimisa yango eza faire ba petit na balanda na bango idéologie les padres puisque aza grand frère ya ba F aza mukolo ya ba musicien ya génération na yetu faire masana bango ta ya na émission que tozo lancer ba défi bazo ko kakati faire la saki acoustique mutu moko ta sala acoustique net ya faire baka bosse bakenda osala ba acoustique na ba église nde nini ya église ba mutu bakenda osala ba acoustique na ba flat ba boîte mais faire la saki acoustique na ndaku na yi omoni asaka on a ndaku na yi do différence ba odiena. Vous comprenez? Pour te bêta acoustique, tu vas sentir que c'est le seul acoustique au lelo internet. Et ça déjà 2 millions et quelques vues, 47 minutes. Musique congolaise, bandez la musique congolaise. Parce que tu as 47 minutes et tu as 2 millions de vues sur internet. Ce que ça botang la biso. Et puis ben en acoustique. Ce que ça batang la biso. Exacté. Pour dire que Ferrigola a toujours formateur des idoles, aza muto azola ki sanzela, batuto bazola na yango. Raison pour laquelle tu es na rumba trap. Rumba trap eza façon mususu akoyembela, c'est-à-dire rumba moko bo, c'est-à-dire que totika empreinte net mo ba vie na biso ba beta ba fiesta ba odemba et on fait rayer na rumba trap. Rumba trap eza ba genre ya ba rumba mélancolique, c'est-à-dire mélangé ki rumba kilbanda mboka o bato baluka ki makambo belé dango moni eza moi défi donc un musicien mususu te oyo lelo akolongola défi à faire rigola par rapport à la musique congolaise. Aza le seul moto il faut tolinga la rana. Et pour nanga je vais mobiliser d'abord la population congolaise. Que basala déjà monima pour na faire rigola. Pour ami mona et bon Cristiano non kufite azana. Ba Cristiano non. Ah ya biso ezara fo muta kufa non mote papa lo. Biso nde tozo boya yango. Wana pour nanga nazo telemela yango na pe nazo telemela yango nazo boya yango. Faire rigola za moto azo mériter monima mi mona déjà. Avant liwana ye. Pour azosala makambo ezalate na musique eza makambo ezalate kokoti sala biso ba mindele belé na clip azobeta ba violent na rumba trap yana zo biso ke zela ba zela otela ba chance vient na biso mwimba Texas akufa pour façon linga damela et pas ba musicien mususu pour ba linga kaka tokosaka ba mindele basa tokosaka biso ka ba mindele ndenge faire akoti wana tokosa tango ozobeta maso ya clip ya ba mindele wana est-ce que ozota ya otala clip ya Swiss live mama yo moi ba mindele wana te ou bien solota mais na moni bango bien sûr que radio te mama na ngai kota otala belé ya ba mindele na basi bazo beta sentiment dina cheve l'éternel accompli dans aux antepena regarde-moi maintenant aya soki moto azo gagner moins plus na ye ata yo moko tout ça ba ingrate na mokili toza bengrate na olobaka par rapport à ndenge lobi ke musicien mususu atikala kosala yango te moto alinga sala yango eza vie na biso papa mba kotsa mundele moko mais na Swiss live ya nani ya Fally Ipupa il y avait aussi des blancs non Swiss live oui ba mindele belé wana ba telemi ba bandeli mesa moko kaka kobeta ka lindana yo somo nango au foot bango combien. C'est ce que moi je vais dire que Ferrigola a beaucoup d'argent. Il ne veut plus citer ça à la télévision. Au foot, on a combien non? Te bamindele te, yebisa bamindele on au foot bango combien? Pour yebisa on boya bokota, mundele kutu mundele katote. O bamindele vanda na bon marché te. Baza bamindele. Te wana ba inde wana ba pena ba français ça te pena bato ba yebi pena. So ka yebiso allo, a yebiso pena allo. Le français o ka pena bengi albi
O biso na kisasa to benga tie ou mais ya le bité ou. On comprend donc ba mindelo faire à cause qu'on a ba mindelo antiaka vete. A ba mindelo sentir pendant tata responsable à sali clip suka ba PC Chicon, ba PC Fokol. Est-ce que ba mise suko yo ko kotsa ba mindelo belé bon na clip au futa ba combien? Mundela za congolais. O ba kenda ko signer ba contrat moko boy pour les kaka figure kaka boy ba peso soki 80 balles. Mbongo ko ndo so maka de saga makala na plateau de Bateke. Mundela za mundele. Azo sentir pendant mundelo aza mundele. Ko boka na te faire rigoler beaucoup d'argent. Likambo paiement za likambo lisolo yo kasi muto ko telo tela na solo wana kasi anto zo ebisa bino ke ezalaka te bazala mbongo te fala ba solo la vente. Comment congolais beaucoup zala maman faut apprécier l'homme à son époque. 2021 tozo style sango. Faire une affaire. Faire une affaire bien sûr que oui. To confiner qui musique na acoustique. To eko déconfiner on a regarde moi. Allez-y comprendre, il y a un petit na innocent parce que ça la makam mikolo yo monité. Na question tuni a désolé héritier Watanabe. Oui, désolé. C'est un frère, c'est un fils de Wenge. Mikolo Wenge mutezo kumba ba noko tout. Faire lobby ayebi héritier Watanabe regarde-moi. Ces messages. Héritier Zong ça la bi wa cheta. Désolé, ça des messages dans le comité. Bah tu faut pas comprendre na boule mususu. Donc bah tu faut pas comprendre que non. Faire à l'obia on mutali bossa bimisa ki faire. Ayebi se héritier mutali mi balé mutabimisa ki. Faire ayebi se héritier Watanabe. Héritier Watanabe regarde-moi ces messages. Watayebi se ya cheta. Message est désolé comité. Allez-y comprendre, j'espère que vous avez vu. Mais la chanson par rapport à clip, qualité à clip, na façon ya koye. Une très belle clip, il a bien chanté. Donc en tout cas, coup de chapeau de l'artiste Héritier Watanabe, Kabe ya Bondongo, ou lelo azo sala musala kitoko. Yana ebiso bana wenge baratakate. Ici c'est les wenge, donc c'est les wenge qui gagnent. Biso to ratakata. Maintenant, il y a des gens au bazar na milliers. On a aussi une question. La chanson de Fally Ipupa Jaloux est eu au moins 3 jours déjà. Comment on a analysé la chanson? Dis-moi tu es jaloux. Naïm nanga Dadju. Yo ebinzembo Dadju te. Mama manga Dadju manga mwana banzembo banzembo akala banzembo neza banzembo luambo bayembi kuna. Na yo ke loko te. Nzembo abatu ya Madilu. Babandolo ba faire ayemba ba bloko akala faire inspiration esili. Faire ayemba makambo akala na tanga. Yana ebiso ke faire aza formateur. Tout ce que faire faisait, c'est ce que les autres font aujourd'hui. Faire à sala ba R&B Mono konona wamba nanda ko sala kanga nazazu. Nazazu oui j'aime. Eza R&B kala na yeba makambo ba R&B. Mutute. Na yeba makambo yake neza boy faut jeune artiste faut que ça la featuring na batu misusu faire mutasala featuring kala uti uko elango ya rumoba na papa na biso kister que sona me repose en paix Madilu na pointe wende koloso na pointe featuring ntaka Zaki mbongo mzembo mbongo mama e bongo série wana ba mise mususu balaka te faut ka ba benga faire eza ba yembeli monnaie eza de featuring mo bosangano wana to mona même na potote makeja ko sangisa batu po ba yembeli we are the old. We are the world, bien sûr que oui. Maintenant, bah, featuring, mais ils ont un compte à l'état d'Atiembongo. C'est pas dit que c'est un album qui a fait rigola. Mais non, oh maman, toi qui m'as dit pardon. Pourquoi nous avons précédé? Toi solo là. Toi solo là. Oui. Nalo bien. Oh ya libanda kuna l'état mutacha ki l'art. Oui. Basal featuring wana. Basal featuring. Oh ya biso. On a batombo la bende la mboka. Voilà, merci. Oh ya biso peut faire ba yembela ki mbongo. Bende la mboka. Nana cha ki mbongo. L'État congolais. Mais pourquoi on a besoin de faire un featuring featuring? Non, non, par rapport à la façon de parler, on dirait que c'était juste fait rigoler à Bengi Bango, n'a pas propre moyen. Il a été apprécié par de grands frères. Par son travail. Voilà. Oui, par son travail. Mais à l'époque, est-ce que c'est fait rigoler qui chantait celle de sa génération? Non, non. Il y avait aussi d'autres musiciens. Mais pourquoi pas bien que ça va musicien Moussou Soanat? Bien que ça va toujours faire. Et puis quand tu as bêté en coup faire le barasoil il était ayemba lingala. Mais bêta quand on se connaît mon sikoyo. Oui, uko elango na ndenga Swahili bana katanga ba sepena bana sidi. Tayeli biso sou tucheze. Tayela biso. Tucheze. Donc nous faisons des trucs. Oh les lois à la rater. Faire rigoler plus que Michael Jackson. Je l'ai dit dans votre micro. Et plus que Michael Jackson. Faire chanter dans certaines langues. Michael Jackson il chantait seulement en anglais pour l'Amérique. Et non pour d'autres pays.
Il faut qu'on se le dise ici à la télévision. Bien sûr que oui, on n'a pas fini avec la chanson de Fally Ipupa. Donc, malgré... Maman, non. Aux journalistes. Journaliste, mais je soutiens Ferrego là. À part la musique de Ferrego là, moi je ne soutiens rien. Je te dis ça. Banze mutu bimi oyo ezala ba jaloux eza banze mba bato ese yemba inspiration za soutien pas bana maiwana ba si là déjà yo kite ba beta le muloto yo kite ke ba beta Charles Mumbaya allo téléphone à Charles Mumbaya beta ka toujours biloko bato bakufa yango nde bazo beta bon po ba yebi ke non ba ko réclamer droit d'auteur te ah maman inspiration qu'on essaie vida mikolo toza koto base la score single 0 Nabi tango ozongisa makambo kala est-ce que epi ke mikolo be mission ya kala o Ferrego la sala donc on défendre rumba eza musique ya mboka ezozonga par rapport ya international ozolobela biso na comprendre te ba musique o ya kala Ferrego la ba ka défendre obeta toujours rumba parce que eza musique ya mboka zo défendre yango rumba d'abord rumba toujours donc na nzembo nino aloba ça c'est le et qui minga lisusu les messieurs alobi la rumba congolaise c'est la base facilité tozo bien na facilité oui par rapport à ça et puis il y a aussi nzembo mo ya rumba yemba ça c'est le monsieur qui mène la rumba congolaise oui. Donc ezaki na troisième doigt ça c'est le capitaine qui amène la rumba congolaise au bon port ezaki troisième doigt effectivement mais ezaki mutazo mais toujours rumba congolaise au bon port est-ce que maman na habité sur toujours ça l'émission bah il faut pas comprendre certaines choses yondo faire voir bango pour pas comprendre le gars n'a pas abandonné le rumba congolaise oui faire raso ça toujours rumba mais le coup là-bas tout muso ba senga ke ba certaines méthodes ba fanatique il fallait la bango moi ba biloko moko bo yango nde toye na rumba trap vous cherchez international le lo ba yelbino international bo comme yo faire raza complexé par rapport à quoi c'est vous qui cherchez que non faire abeta musique à libanda mboka mukoloni ni bato à libanda mboka ba ko beta musique congolaise faire muta mema idéologie wana kuna ba beta faire muta zo défendre couleur wana. Un artiste ne peut pas se limiter. Face à la côté à Betty Ndombolo, côté à Betty Rumba, ndenge moko pe côté à Betty pe Rumba, côté pas Betty, moi biloko ba Kibin, Zambien, Pakistanais. Vous comprenez pas ba fanatique ne baza na kata Pakistan, soki ba na kata Pagi, soki na Pakistan on a ba sepela. Malgache wana baza posa ba yoka le padre. Parce que faut Betty la ba on a mnoka mboka wana. Po ba yoka. C'est ce qu'on appelle l'artiste. L'artiste ne se limite jamais. L'artiste, il faut avoir différentes méthodes pour ça sera toujours des fanatiques. Et raison pour laquelle tu es dans rumba trap. Dans rumba trap, vous allez aussi comprendre des différentes langues au faire à Yemina. Munukutuba, Swahili, à Yemina, différentes langues. Chez nous, beaucoup des ambos canés. Yes, c'est bêta déjà. Nous ne bon, nous mucho mutan nous nyongisha. A bêta on déjà. Benga wa kompa là, kaba kube. Ni l'accent boya ya liboso mais ba boya yondete. Olela mabe donc mimboyelaka déjà yé avant yé moko boya poso ka boyo ozana sentiment na ye okodoka mabe okolela mabe yango nda loba benga wa kumpala ka ba kube voilà on se perd na place wana na se perd non mais na comprenango te merci pour faire comprendre déjà benga wa kumpala linko loba boya liboso mais ba boya yondete donc mimboyelaka no déjà avant ba boya yo na kata sentiment poso ki ozana sentiment na ye moko boyo okodoka toyebi ndenge na lovi ndenge ezalaka soka olingaka mobali soka boyo obando beta pena ba 40 jours de jeûne et prière mangengenge tongo midi poko lembi makolo mabolongo ekomi ondeye neti mutu moko botikala kotambola na bomona te. Naza la question moi avant na tout na bogar de la presse na ebike aloba fort mais avant d'abord na poser question na je profite aussi à ko dédier ba oyanga donc ton otala maestro Masaki di papa e bana ebele Nordine Pemba depuis quelque part Patrick Valou Zéphir Iluko qui l'a dit Galvanda donc depuis quelque part Benny Charisma Didier Modi ainsi que si Lusaki Banza ya Valérie donc boza ebele pour Nolanda biso vraiment depuis libanda mboka place bozalaka bino bato milienga na côté moi garage muke na ndo tambola te bato bo tambola na milier selon bango regarde moi eza nzembo mo ya tamuki
Donc à Betty n'engo bien, qualité de clip est bien, mais à des moments où écotique à la télé n'est pas zazu, n'est pas coup circuit, n'est pas bibante, mon tout faire quoi. Les banzembo to Betty zanet ba maté, maté si la gâte même dans l'église. Olingi na yebisa ino likambo moko ba bengi maté ya, nanzela ya Carrefour. Donc eza banzembo tikalaka. Même dans l'église ba ko beta ngo. Rumba trap na yebiso ke za rumba ben regarde moi zanzembo eko sila lelo. Mais n'est toujours yoka. Yango les ça ba défi ba misel faut ba yima na français. Misel za ka soka na français zo beta français mabi. Wesh. Ouais. Oh, ozo kende wapi yo musicien. Yemba sikoyo batu ba yoka. Yango moni faire yembi français. Moi ils ont quand même message. Oh, yo landa yo yoka musique yango te yo yoka nini? Yo yoka le limbo bien kadi yo. Kadi yo. Les limba ba musicien ka yembo. Yango pena yo yoka pena maya wani madinta mabanza ninga mbeti ninya do yoka musique wana nga yoka musique tout pour nazwa quand même ba idée ba inspiration yo ba ke message ezate soko yoka na bi ba message ezalaka quand même dedans exact yo kite ke message eza regarde-moi maintenant donc talanga lelo eza message te talanga siko on dirait partir regarde-moi na des vandi pena na mitwa batu par rapport à ba partie eza belé neti jour mususu olongwana oka chroniqueur la mutu bakobela mutu faire yembi tala mususu il faut que ça être fier na artiste na bino pourquoi ça être na fier faire yembi il y a des chanteurs et chanteurs faire ça grand frère il y a ba petit tout au monde na bazo ça makelele au moins ba petit mo ba pakoli choko belé aleki na TV lika kwa mundele aleki ka pona kofinga bato so sauter mire baza belé je ne veux plus citer les noms il y a Jean il y a batoyo baso finga faire ou bien naza na temps wana ti biso to ça la promotion il y a regarde-moi balika kwa pembe mo monsieur moko ko sauter ka pamiko makelele belé baza belé je ne veux plus citer les noms tu ne veux plus citer le nom neti nanya ole ka finga faire maman. Vous n'avez dit qu'il y avait une mission Robino Mundi Bossala qui a bandé Koloba moi. Robino Azara Mbokote, Vanda Kuna Poto, à la joueur numéro 10. N'avez sur Tiga Baleto à Betara. Donc, Koko Piara Marabatunde Tosoboy. Mais tant qu'on bête ma solo ba musicien, oh n'avez que ça Robino Mundi Boy. Maman Nani Anko Beta le solo Moutouana Te, moi Nani Ko Beta Te, pour laisser les morts enterrer leurs morts. Peut-être Beta musique à Bamindeli. Papa va retirer. Aujourd'hui, tu es pena. En Italie, bah ça lui faire un documentaire. Et ça la bino bien terre. Oh, naza surpris. Vous avez un journaliste, il faut le belaramangamba bien. Mais naza surpris. Mais même na ba mi on a bien sur Facebook kaka, bozala rabo beta marambo. Il y a bien kara. Non. Faire va ça les maman dans documentaire et puis na linko le marambo na sauter. Ba toujours préparer voyage ya. Mais loba pour na documentaire ça et lo moya. Le documentaire par rapport ya koyemba bien. Faire go. Oh, c'est que Yaza, et c'est que Yé a Yembi, na Katuana, na système à italien. Regarde-moi. Mais si on a moutaillé, bien, on a vu un aïko sa couleur, Vandina, maman Barbara Mazirel, n'a limité. Baché, regarde-moi. Er, mon mariage, les ali, baché, net, maître Fabrice Miyembe, avant Yana. Na molonga ne, bazoga, regarde-moi, na maman anniversaire. Tout qui peut regarder la presse. Non, regarde-moi, na fête. Tobina, on n'a pas de danse ni. Maman. On est en musique, tu es là, gagner na mesa, olangwa, eyule, simba et kanga. On a musique pena, au chef, na osala maman na terre, osa célibataire j'espère. Au simbi pena vert na mesa, moi ça simbi vert kuna na mesa bozo tala na siko, bo pesa chin chin, coin. Bola tu pembe siko yoki. Regarde-moi, mais siko musoso bandi siko tali siko nze no lobi anzambe. Wa musique wana ya ba musique te ozo kanisa. Wana musique te ke no boke net bozo ke ndo kunde bembe. Wana musique au sentir pendant classe. Do ba to bandi. Wa musique ba grand prêtre ba net ba maître ba grand prêtre net ba maître bienvenu faso. Ba grand prêtre net ba Levin Pai. Vous comprenez avant dit azo ta la ville à Kinshasa atali bopeto eza wapi nini esalimite et puis avant dit azo mais la champagne na donc azo ka pena regarde-moi
Wa musique na bino teke yo. Bogard de la presse. Wa musique wana même na boîte. Beta maka. Moi j'habite nga na vanda na Kini. Na kota ba boîte tout. Boîte ni nga na kota te Enigma. O ba sali sikao. Ya, wana ndakoti. Kuna nde ba beta kango tongo midi pour. Merci beaucoup na DJ Amarula. De ce DJ de la ville, moutaso ko défendre musique na biso na ki DJ. Ba DJ pamba Mikele kete bozo ko sara bato. DJ Amarula za numéro 1 di. Bo vana na bino coin wana. Pique oza problématique. Nani? Surtout bito tanga ba DJ o baza mboka oyo baleke belé. Yo siko baleke Amarula. Parole à Amarula te, mais ce que les gens font, c'est ce que moi j'admire. Oh, sali boulot a bien en limite. Net DJ Amarula micro de fatin. Azoko do. Kaka beta regarde. Mais il a vite compris maintenant la vérité. Au moins, ceux qui comprennent la vérité à boulot, Mbelozo, ça les